Bandela mois de juillet et là na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal ya plus pour na pepe mbote na bino nyonso na esengo nyonso to fongola le 1er juillet 2025 pour la côté semaine de chef de l'état présentant Tshisekedi Tshilombo ayamba ki lundi 30 juin délégation ya RDC et uta kibongo na États-Unis d'Amérique na bokambeli ya ministre d'état en charge de l'affaires étrangères Thérèse Kwamba oyo ayaki kopesa chef de l'état original ya accord oyo ezalaki signé vendredi 27 juin. Héritier Mapindemi a pessimé le détail. Grande dame. Mes respects, Excellence. Nasima Kouta mission Namboka Washington na États-Unis d'Amérique délégation ya République démocratique du Congo Oyo Kambamaki et pas ya ministre d'État en charge des affaires étrangères mon Namboka Thérèse Kaikwamba et longona délégation naeba Yambamaki lundi 30 juin et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité ya Union africaine. Boye bango lokola bato ba représentant qui République démocratique du Congo na Washington pour na signer accord de paix et longo na Rwanda na arbitrage ya États-Unis d'Amérique. Boye bango ba réserva qui primaire topé copie originale ya accord oyo et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ba yaki ko remettre ye na maboko na ye basuka ki wana te ba remetaki pe correspondance ya homologue na ye Donald Trump président ya États-Unis d'Amérique bo simba pe boye bake accord oyo ezalaki signé et bengami accord de paix entre Rwanda na République démocratique du Congo le 27 juin 2025. Boye na maloba na ye Thérèse Kaikwamba azwaki maloba libosa bapanzi sango na suka ya masolo elongo na chef de l'État atalisaki ke ba congolais nyonso bazalaki bongo kolanda accord oyo ezalaki signé vendredi 27 juin 2025 na États-Unis d'Amérique accord de paix entre Rwanda et longo na République démocratique du Congo bango lokola bakendaki na mission na États-Unis esengelaki bazonga pona ko rendre compte et pas ya chef de l'État oyo amandataki bango copie originale et pesamelaki et longona correspondance ya homologue na ye ya États-Unis d'Amérique Donald Trump ndenge madame Thérèse Kaikwamba atalisaki na suka ya masolo na bango et longona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cérémonie monnaie ya commémoration ya 65e ya indépendance et salemaki lundi 30 juin na Expo universelle Osaka 2025 na initiative ya gouvernement japonais boyeba ke premier ministre Judith Suminwa a participé qui na ba membre nyonso ya délégation na ye Nathalie Kaya Kapenda et Petit Mapine ya pesi ba détail. Cérémonie moko monene et salemaki pour na commémorer 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo et salemaki na Expo universelle Osaka 2025 na initiative ya gouvernement japonais. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a participé et longo na délégation na ye oyo ezalaki constitué na ba membre ya gouvernement pe ba responsable ba entreprise publique pe privée kobo sanate délégation oyo ya représentation ya communauté congolaise oyo bazwami na Japon bakambamaki na ambassadeur Lukumwe na Nsenda côté japonais tonotaki présence ba parlementaire na bango ba membre exécutif pe ya société civile représentant ya gouvernement japonais na commémoration oyo vice-commissaire général ya Expo 2025 Yasushi Misawa ye asisaki occasion pour na kokumisa ba relation ya amitié oyo ezali ko dire depuis indépendance ya République démocratique du Congo ba relation oyo e kambaki na ba réalisation ebele Japon ezali établi na ba relation diplomatique et longo na RDC kobanda na indépendance na 1960 kino lelo bazali coopérer na ba domaine local la réforme ya secteur ya sécurité na renforcement ba capacité ya police développement ba ressources humaines sécurité pe ya santé pe conservation ya ba forêt na bassin ya Congo pe na amélioration ya situation ya électricité na ville ya Kinshasa rénovation ya pont ya Matadi pe ya développement ya télédétection ndenge l'homme d'État japonais a rappelaki akumisaki accord oyo ezalaki signé kalikala mingi te entre États-Unis d'Amérique pour na kimia na est ya RDC et Longona Rwanda pe élection lokola ya RDC membre ya conseil ya sécurité ya ONU représentant ya gouvernement ya Japon atalisi ke Japon alingi akende mosika na ba relation ya investissement na Congo bako contribuer na développement ba infrastructure économique pe sociale ya République démocratique du Congo pe la développement ya ba ressources humaines pe industrielles
pour utiliser technologie japonaise. Batali que Japon et Longona RDC bakoko lisa coopération na bango. Pour na premier ministre Judith Suminwa Tuluka alobi célébration oyo est tombé na ngonga malamu kaka na lobi ya signature ya accord ya cessation ya hostilité na est ya RDC. A commis signature ya accord historique oyo ezalaki signé le 27 juin 2025 en faveur ya kimia moko durable pe ezali kopesa ilika ba souffrance nyonso peuple azali komona ekosila na nzela ya accord oyo euti kozala signé et couronner ba effort pona kimia oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali komi pesa na sima na ye kozwa pouvoir na République démocratique du Congo. Asalaki pe référence na thème Expo universelle Osaka 2025, concevoir la société au futur pour nos vies. J'ai dit Suminwa a tel que commémoration et indépendance et ezali occasion pour nous bâtir ba pont entre ba peuple peut assurer développement peut garantir kimia et longona renforcement et ba lien économique et culturel associé na force ya software partenariat moko durable peut solide peut bénéfique pour nos peuple ya RDC peut ya Japon ndenge etalisami. Vice-premier ministre, premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba ayambaki délégation ya alliance des patronats francophones oyo bayaki ko participer na 5e édition ya forum des entrepreneurs francophones oyo ezalaki organisé kuna na Brazzaville Héritier Mapindemi Fabrice Lundobi. Entre ville ya Kinshasa na Brazzaville capitale ya République du Congo, les deux capitales le plus rapprochées du monde, ezali kaka fleuve Congo nde azali ko kabola bango pona ko atteindre côté moko lokola mosusu. Délégation ya alliance des patronats francophones baoute ko participer na 5e édition ya forum ya ba entrepreneurs francophones oyo ezalaki organisé na Brazzaville na République du Congo kobanda le 26 kino le 28 juin 2025. Bango bakokaki kozonga na bamboka na bango te sans koleka na ville ya Kinshasa. Na ministère ya économie nationale, délégation oyo bazwaki entretien elongo na vice-premier ministre et ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Na kombo ya gouvernement, ministre ya économie nationale atelisaki bango ke epai ba membre ya alliance ya patronat francophone oyo ke gouvernement ya RDC azali tango nyonso ko privilégier dialogue moko permanent entre le secteur public et le secteur privé. Natina wana assurer accompagnement permanent ya gouvernement pour renforcer la relation économique entre RDC na alliance des patronats francophones. Conscient na influence ya RDC lokola le plus grand pays francophone du monde, oui RDC lokola le plus grand pays francophone katina mokili. Boye Geoffroy Roux de Bézieux ye azali bongo président ya alliance atalisi ke présence na ye na ville ya Kinshasa et ezali ko témoigner souci ya dialogue et pas ya ba opérateur économique ya RDC. Bayaki ko accompagner ba collègues na bango entrepreneur francophone président ya Fédération des entreprises du Congo Robert Malumba a tel que quelques activités où ils allaient programmer na Kinshasa pour nous faire découvrir na ba patronat francophone ba opportunité à investir na République démocratique du Congo. Alliance des patronats francophones et zali synergie oyo et salemi entre le secteur privé, bazali ko viser ko lever ba barrières réglementaires peut ko favoriser davantage ba échanges commerciaux pe ba flux économique entre ba pays francophones. Na cadre ya 65 ans ya indépendance ya RDC ba ancien étudiant ya initi na promotion 2014 ya faculté ya droit ba organisé que lundi 30 juin marche de santé ko banda na gare centrale ti na impérial kuna la commune ya Gombe Christian Kengebeni atambola kuna ngolongo. 65 ans ya indépendance ya République démocratique du Congo etalisamaki na bisika ebele na bamboka atabayini ya République démocratique du Congo bazali ko occupé nanu mabele ya mboka na biso ndakisa ba anciens étudiants ya université ya Kinshasa unikin na mokuse mingi ya promotion 2014 ya faculté ya droit na bokambemi ya cordon na bango Adassa Itabwela bakisela kaye étoile au sommet de la montagne ba organisa kimo bange na
démarche de santé na tina ya consolider fraternité na bango pe lisusu kolongola ba moment difficile oyo balekana na yango entre autres liwa ya bandeko na bango ya promotion 2014 pe ba parents oyo batika bango nyonso ebandaki bosimba na gare centrale kuna na commune ya Gombe. Après prière, cordon Adassa Itabwela, étoile au sommet de la montagne azwaki maloba po na kozwa itinérance ya makambo nyonso ndenge bakotambola korta na esprit ya verdict ya procès oyo ezali déjà gagné ba étudiant ya promotion 2014 ya colline inspiré batambolaki boulevard baleki Huileries rond-point Mandela bake na 24 novembre Prince de Liège tina point de chute na bango ezalaki na impérial kuna na commune ya Gombe. Eloko liboso na kopesa longonya na mokozamboka ndenge abundi makasi pour que accord oyo ezo tia kimia na kati ya mboka na biso ezalaki signé na États-Unis. Longo ya wana tokopesa pe mama biso ministre des Affaires étrangères po yende motazaki représentante na biso kuna omoni ke lelo toye kosangana pona ko soutenir pe bandeko na biso baza na est kuna ke totiki bango te toza ensemble na bango ata lelo souffrance eza kuna mais lobby makambe ko changer. Tozali ba tendance confondue awa mais oyo etali mboka tokoza ateke opposition majorité parce que balobi soki nzoto ezali mobimba zotambola moto azali malamu mais soki côté moko atali sapiezi choc tina motema koyoka pasi donc bandeko biso wa est toza ensemble na bino to sengi pe ba politiciens na biso oyo bazala ba tendance confondue basangana pona ko libérer mboka na maboko banguna. Cordon Adassa Itabwela pe abakisaki boui na micro ya Info Lingala. C'est 11 ans depuis Tolongo Inikin et d'habitude tokendaka banzela mai. Et cette fois-ci tolobi non to changer na nos itinéraires. To ya boye, to tambola mwa mukie pona kolongola mwa Grèce na nzoto et puis na mémoire ya ba camarades na biso. Alors lelo to sepelaki ke to tambola eza pona biso lokola to sisa matanga. Tosilisi matanga na biso et to tourner page wana makamba sika e banda esprit wana pe to kunzi yango nani oyo abosani ke na makambo ya boye troisième mi-temps ezanga luvunu ambate moko na bango abombamaki na sima totangi mwana mboka honorable Nicolas Wemankoy député national élu ya ville ya Kinshasa la tête bien faite oyo azalaki annoncé epai ya Cordon. Ebongo mabina yango pe ezangaki te ezalaki au rendez-vous. Boyende ezalaka Cordon Adassa Itabwela étoile au sommet de la montagne et longona ba étudiant ya promotion 2014 ya Inikin bobate la fraternité ndenge kaka bolobaka ensemble ensemble pour toujours. Na collège prof Aouka ya promoteur John Aouka Moma bazalaki na mobange na journée culturelle lundi 30 juin na ba extension na bango nyonso ya nkolo kuna na makala pe ya luyeye na commune ya Bumbu héritier Mapindeni Iga Ntingi bazalaki kuna na konta Info Lingala. Ndenge kaka ezalaki prévu na collège prof Aouka mobange na journée culturelle ezalaki organisée lundi 30 juin 2025 na extension na yango nyonso awa toza na kolo na commune ya Makala epai wapi proclamation ya ba résultat ya bana ya cycle maternel esalemaki na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bozali komona bana ya collège prof Aouka ya yemoko promoteur John Aouka Moma le grand baoba basalaki ba démonstration ya ndenge na ndenge pona kolakisa niveau ya enseignement oyo ezali kopesama na collège prof Aouka boye ezalaki kaka na nkolo te na commune ya Makala même na avenue Luyeye na commune ya Bumbu kuna pe mobange na manifestation esalemaki bana ya cycle maternel basalaki pe ba démonstration ya ndenge na ndenge mobange na carnaval esalemaki bongo na sima ezalaki bongo proclamation ya ba résultat epai wapi avant esalema bana ya maternel basalaki ba démonstration ba
récitation, poème, biloko ya ndenge na ndenge, awa nde qualité ya enseignement ezalaka tango nyonso likolo na collège prof Auka ya yemoko John Auka Moma le grand baoba nyonso elekaki vraiment kitoko. Programmation ya ba résultat esalemaki epai wapi bana batelisaki niveau ya enseignement oyo ezali kopesama ba point ezalaki vraiment ya likolo nyonso wana okomona yango nulle part ailleurs kaka na collège prof Auka oyo ba parents nyonso babengami kokende kokomisa bana bango na collège prof Auka na avenue Nkolo na commune ya Makala pe na avenue Luyeye na commune ya Bumbu epai wapi okomona enseignement ya qualité kasi ba frais scolaire ezali bongo ya muke à la portée ya ba parents nyonso pona kotangisa bana na ndenge ya malonga. Boyoka moko promoteur John Auka Moma le grand baoba ndenge apeseli na micro ya Info Lingala. Bonjour ba papa, ba mama, pe bandeko nyonso na bilenge mbote na bino nyonso. Awa tozangi na collège Prof Auka tukuti kolanda milulu ndenge tobongisaki mpona clôture ya année scolaire mpona na maternelle pe collation ya barésultat na bango. Vraiment totoni nzambe botondi mpe totoni bapara nyonso merci na ndenge bozalaki na biso ensemble. Mais mingi ya koloba ezali te nga koloba ke tellement année komi na suka année prochaine yango tobandi deja kokanisa ndenge nini tokobandela yango kobanda lundi le 7 tofungoli baporte nyonso école mpe baporte ya bureau baboti nyonso boya na bana na bino kofaire inscrit bango tozozela mpona inscription ezali ofele nde tobengi boya nde bozo baplace na bino. Mais dans l'entretemps olingi koloba boye osali surprise oyo tomesanaka kosala minerva na kola pofoka ezalaka toujours na se yango tolobi boye mpona mbula oyo 2027-2026 tosengi kaka na baboti boya na 40 000 mpona primaire, 45 000 mpona maternelle mpe 48 000 mpona 7 na 8 wana ezali bacompte oyo tolingi kozala nango mposa na ebandeli ya année scolaire qui le 30 septembre peut être biso to faire fonctionner école. Ba parents nyonso esika ya kokomisa bana pona année scolaire 2025-2026 ezali kaka na collège Prof Auka epai wapi le grand promoteur John Auka Moma atie ba prix moko ya se pona ko permettre ba parents batangisa bana oyo bazali avenir ya lobby. Merci le grand promoteur John Auka Moma le grand baoba na cadeau oyo zali ko pesa ba parents enseignement ya qualité kasi ba prix ya minerval ezali na se. Pongunza na commune ya Makala eza vraiment na état moko ya malamu te surtout ceux qui mvula ebeti population ya Makala pasi na pasi grâce Pomba. Bana ya commune ya Makala bazonyo kwa makasi po na route elengesa surtout na croisement na yango na avenue Luanza pont yango eliama ngambu na ngambu population azonyo kwa manatangu ya mvula. Kitoko toyo tokanisike bafongoli bamituka oyo ya milai banda tongo topandi te tomeli te tozaka likolo ndenge moni osala boye soki tomoni mituka ya minene remorke ezo ya kotoyo tolongoli 4 ekoti na nzela tofongoli mpe kotoyo mpona mituka mike na bamoto na bamituka ya 3 pine ntango bakoleka tomoni ke yango ekomi liboso mbala moko tosalini tolivre lisekoto po esila. Suwe ya population oyo ezake misala esalama surtout na tangu ya elanga po soki mvula ezongeli bana ya Makala bakozala na milelo na milelo. Na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenye oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo.
omoni esika kombu edakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadakadakadakadaka oza awa na province ya mai ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engai ye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yesu ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Baraporteur ya info lingala journal peuple na peuple babetaki tour na commune ya Selembao mingi penza na quartier Pulumbangu epai wapi population azali na ba difficulté makasi grâce po ba Alain Luzayadio. Par quartier ebele na ville ya Kinshasa, population azo vivre na ndenge ya malamu te, ebele bazali komituna soki bazalaka na Kinshasa to na province ndakisa awa tozali na quartier Pululumbambu, bureau du quartier Kutu ezate, makadam ezate, mai pasi, courant pasi, voire même wenze ya kosomba biloko ezate, ebele kati na bango bakenda kati makala po na kosomba biloko. Na passage ya ba reporter ya info lingala, journal a peuple po na peuple, population alobaki boye. To vivaka na ba difficulté mingi ya makasi na direction biso bonko. Na direction na biso bonko tu ba difficulté ya makasi koleka na direction oyo. Tozosenga lokola bazobongisa ba direction minene bazokotisa na bango makadam so pe tozosenga na chef de l'état na gouverneur de la ville Daniel Bumba ata ela biso direction oboko direction oyo eza direction munene ndongo zomona ngo boye kenda ti bypass soki basali biso ngo pende koti makadam ekozala na esengo moko ya makasi koleka oyo tosenga na bakonzi nde baraisonne badirection mosusu nde tomona bakomine mosusu bazosala baya kosalela biso mpe direction nze tofabrika yango te tala okola quartier Pulumbangu toa na wenze te avant tosala wenze na quartier oyo tobimaka so toke rond-point tobimi wenza makala biso na wenza makala toza musika na Selembao na wenze kuna
toza musika yango nomonaka mwa ide kaka bamama batia mo bamesa pembeni batekaka aider population awa na direction ya bon coin na quartier Kulumba afutaka tike na bango afutaka tike yango tozosenga susu batongelela biso marché moko oyo ekoki kokamba quartier nyonso population ya Kulumba mwa so bakreele biso wenze omona bamama na coin bazala susu te nde baoteka boye mpo makima ya wenze ana quartier oyo eza te. na Kabila eza na bana ya bas policier ebele bakoma na bango bakuluna nde weekend eleki batiaki bango maboko na ordre ya major Omer Kadima oyo azali bongo komanda ya Kabila héritier Mapindeni apesi bino badetail. Boina kati ya Kabila oyo ezwami na komini ya Lemba ezali na ba présumé bana ba policier oyo ba mesana kosala trouble kuna olie ba policier bazala wana pona ko sécuriser population elongo na biloko na bango kasi bana na bango bakoma kosala ba trouble esuka kaka na kante ezali kobimati libanda na boulevard bypass epai wapi tango embouteillage ezali insécurité ezalaka cause epai ya bilenge oyo bozali komona ba responsable ya Kabila weekend eleki na bokambemi ya major Omer Kadima batiaki bango maboko badelojaki bango même na bandako ba parents na bango bisika bango bavivaka pona kotalisa bango liboso ya bapanzesango par rapport ya misala mabe oyo bango bazali kosala bazali vraiment bakuluna na kati ya camp basalaka mobulu kuna babimakati libanda na komini ya Lemba pe Matete pona kobotola kovioler pe koyiba biloko ya population na tina wana moko ya ba responsable ya Kabila apesi explication na micro ya Info Lingala. Ce sont nos propres enfants. Maman, to papa oyo azali ko loger kuluna na kati ya ndako na ye na kati ya camp et que aye ko dénoncer était devant les chefs. Soki tozuye na ye na ba para na ye ba kozala libanda. Weza interpellation. Alors bana camp ba para ba camp bazwa conscience parce que les chefs azola la te. Alors biso musala na biso ezali kokanga kotinda soki bakotika kuna biso toyebite mais biso tosaki musala na biso ezali boye major Omer Kadima bosala makasi elongo na ba élément na yo na camp ba civique bakoki kovanda te bango nyonso bazalaka déloger nzinga ya camp esengeli ezala bisika oyo population azali kopema na sécurité moko ya makasi olie population akoma kobanga nzinga ya camp epai wapi ba policier bazali boko bakaka na kosala opération oyo enfin que ba civique nyonso bazala déloger quand Kabila ezali esika bakuluna bakoki kovanda te. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi diswa, mama de samana. Sukara mbimbi, ayo sukara mbimbi. Wakusa. Protivap, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. En tout cas, journal la peuple ya mardi 1er juillet 2025 yango et comme il est sous que peuple nazaki vraiment na instant makasa représenter bino soki vous sepela na bopesa merci na Nathalie Kala Kapenda zaki na édition papa zaki assisté et pas ya Mijo mabasi na sima caméra to zaki bongo na Mijo mabasi au montage et sima makina Christian Kenge Beni Info Lingala ya journal la peuple zaka supervisé et pas ya héritier Mapindeni bande ko boti kala malam. Au revoir.